Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mbote mingi na bino soto ba bolinga maman Eliane tu na pesi no ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko na ngaboni santé. Est-ce que boza malamu santé za bien? Na ceux qui nous ambaza ko battre biso toloba na yekaka. Merci, voilà. Ah, tout ça déjà dans le mois de décembre. Poto yango. Tant que le mois de décembre, poto comme à Kongenga. Le coup là ce que le connaît, t'as la poto n'engage à Kongenga. Mois de décembre, ça l'a andé boy. Poto comme à Kongenga boy. L'inga vraiment poto à décembre. Nous na Santa Penza qui na poto. Ça tout ça na été à na mois quand on a qui ça. Ça comme na tanga malili boy. Ça là bien. Ça là n'y que c'est ça là gentil. Décembre yango ba papa. Décembre yango ba maman. Problème ezali awa. Nde tozo ba pona mois de décembre ezali likambo ya ko fêter fête ya Noël. Na Noël pona ko fêter ba papa baza ko tika kaka ba responsabilité ba dépense kaka epa ya ba mama. Yango na ba mama pe baza ko lela ba habiter ba mibali ata kutu bana ngo ndenge ezalaka ke o l'état futaka mwa bana. Mais yo moko pe papa ya bana. Tango moni ke toza déjà na fin de l'année papa ya bana okokosa quelque chose te pona ko luka mwa cadeau pona bana na yo. Ba papa pour le cadeau pour na bana maman moko ebisinga bi mama Eliane ngai ninge naza boye cadeau ya Noël il faut kaka ngai mama mutu fona so ba cadeau papa kaka oh leta futa kambongo bongo mbongo ya bana to boyite ata mbongo ngo ya bana oh leta futa ka to boyite to nimi yango bongo yo moko moboti papa banda janvier ti décembre ke na musala okoki ko sepelisa bana na yo te okoko somela bana na yo cadeau te ba papa bana mingi bazoza kana ba cadeau ka ya ba maman tel ka boy oh c'est ma mère qui m'a acheté c'est ma mère moi mona que c'est mon père c'est vraiment difficile surtout ba papa oyo bazake abotisa mwasi azana bana na ndako azana bana pe libanda. En tout cas, papa na baza na difficulté makasi ya s'occuper na bana. Baza vraiment na ba difficulté ya s'occuper même bana ndaku, même bana libanda, baza ko vraiment ko s'occuper na bango te. Ba papa boza conscience. Boza conscience ba papa c'est vraiment très important pour na ko s'occuper na bana bande ko na ba papa boza vraiment boza conscience que c'est vraiment important. Ba parents tant boza abo moye. Ba papa mingi basundola bana. Baboti mingi basundola bana. Mwana mama ye moko azomoma mwana na foot kenda kotika tika mwana lobi tango mwana comme joueur papa yo wana yo c'est mon fils c'est ma fierté mais tango mama zo souffrir ko kende kotika mwana na foot papa yo za akite tango mama zo souffrir le mwana comme joueur papa yo za akite ce que mama bengi yo ozalaka disponible te so abina ke musala OK doza mwana na foot na tante wana po nini po ke pa makangu na yo sa nini oza na tante parce que ke pa chouchou mereng tant qu'on s'occupe na bana ezate ba papa boza conscience o ezel kam na ba papa boza conscience bo s'occupe na bana ato boti bana no na kati ndako na madame ato ke ko bota bana na libanda bango nyoso baza bana bango nyoso tu baza bana foko yeba kozwa so ya bana bo banda ko bungisa na role yango papa ko tikela ka mama charge te. Maman olamba dende to boy na biso te ko tikela mama charge te ba cadeau ya Noël cadeau zo senga papa cadeau zo senga mama mingi toza ko senga na ba papa parce que ba papa ba soki para penza na bana te ba papa mingi ba soki para na bana te ba papa boza conscience ya ko soki pe na bana ba période de fête komi bol kaninga osela bana na ba cadeau mwana ta pe boyabi ah o eza Noël 2022 papa mutasomelenga cadeau o pour moi na mesena kana ba cadeau ya mama. Ba papa ba irresponsable mas mbongo be na nganda obe ko kende komela na nganda nde ba papa ba yebi obe nganda ba papa ba yebi ka nganda ba papa obe nganda ba papa ba yebi ka kende komela masanga na nganda ba kaye komana ba komba ba nyongo mona kaka boyo papa nani o papa Richard déjà komi na 800 yo ka nyongo papa azala ngo na nganda masanga 800 euros déjà papa azana nyongo na nganda masanga ya 800 euros. Ba papa en tout cas bo ça la vraiment bo mekana ko changer ba maman baza kolela mingi ba maman baza kolela trop bana na bino moko boboti o kaboni na mwasi ozo c'est bongo John ayona ko okipe bana wana te John te ba petit bongo John ana ko okipe ba petit te ba petit ngo za ba petit na moko te yumu mto bota bango za ba petit John wana te bongo John ayona musanya ko okipe ba petit wana te oh Joanna qui peut petit, yo moko ba petit za ba mozo qui peut ba ngote, Joanna qui ndo qui peut ba petit na sens ni. Et ça kata ba papa bozo sa conscience.
banyongo na banganda ya masanga kuna na banganda ya taba bwana ba liste ba chebino na kati ya ba liste ba papa na banganda kuna ba chebino na ba liste papa kwa za nyongo 800 lelo kendo futi moi 100 le beaucoup futi moi 50 mais pour na ko s'occuper na bana mwana pola ta basket bien il faut maman somba bana fuba ki mama McDonald il faut mama bimisa mbongo bana po ba il faut kaka mama et bon ba papa musana bino ni ba papa en tout cas beau changer mbalo beau changer beau tala makambo bakado bana beau tikela onka ba mama te kaka mundela futa ka bana te zala responsable bana baza bana yo papa zala responsable de s'occuper na bana na yo et c'est important ba feti yango ba papa bu fungola tozo réveiller bino mémoire. Voilà ba papa bo banda ko bongisa ba fête pona bana ba sepela ba papa bana na bino moko botika maboko makasi na bana na bino yo moko moboti soko zi responsabilité na yo te oza ko s'occuper na bana yo te o to na mwasi bongo jo anozakane wana musana yenini oh jo wana musana yenini bana yo moko ozo s'occuper na bana yo te jo wana musa jo neza musala ko pesa mwasi o yo tika bolingo na ko pesa bana na affection mais mbongo po s'occuper na bango ezate ezaka bolingo apesa mwasi yo tika na ko pesa bango affection ba benga ye papa to ba benga ye tonton mais azana pona ko pesa mbongo te ko sala boy te pona bana parce que yo moko kolobana ozali ye moko pe joana ayebi ke non kolobana azali ye moko pe joana ayebi ke kolobana oyo azana bomoy azaya kokufa te boza ba responsabilité ba feti yango ekomi ba papa na nyongo kuna na nganda ta ba papa oza nyongo 800 lelo ko futi 50 lobi ke yo futi 100 lelo ke yo futi te bongo bana papa bana en tout cas ba mama bandi déjà ko lela ke oyo anga kutu oyo tika na yo ndenge za wana ngai moka ndefona s'occuper na bana ngai moka ndefona sombela bana soki na sombi ba cadeau bana te ye asomba te ye akokipe te mwasi na mba yeso boboyani elakisi te ke o s'occuper suna bana te non yo faut s'occuper na bana parce que bana baza ya yo baza mikumba na yo baza charge na yo yo ndo pesi mwasi wana bana pour mwasi moko te ami pesa razemi ye moko soki yo papa pesi semence wana ndezemi ekoti mwana abotami alors ba papa bo réveiller mémoire na bino ba feti yango ba mama ba bandi déjà kolela ke emikola ba feti ondenga dépenser le karatata na bango banda kenda papa na bango banda kenda ata soki na bengi ye oyo kaka jo wana yo zakane musana ye nini omona pe pena mobali mobimba bana na yo po soki pe na bana oke tuna mwasi na yo ke jo wana musana ye nini ezalaka na mboka nini ba papa omona ngo wapi na mboka nini jo wana musala na ye nini jo wana musani ko pesa ka mwasi oyo tika bolingo c'est tout azana pona ko sombela bana ba cadeau te po yo moko zali yo skozo soki pe na bana yo te ba oya yo tiki osundoli kaka na nganda taba isko kenda kozwa banyongo ba 800 ba 400 ba 500 po mama nganda a commerçante mama nganda ko boya te soki lelo ke yo mili masanga akomi na kaye lobi okeye akomi na kaye lobi na komi akomi na kaye obandi ko futa mo ndam eza commerce na yazo sala asa na problème te mais faut yeba pe que oza responsable il faut yeba ke oza na ba responsabilité na ba devoir ya yo moboti eza très important ba papa très important botika kutikela ba ma charge belé basi bazoza kana mikumba mingi basi bazoza na ba charge belé muna mwasi comme le quoi mobile akene musala azonga azwa bana asekisa ba devoir asala boy mais papa zali papa irresponsable botika na ba ki responsabilité ba papa bo me kana ko changer 2020 ngo comment ki ko style banda ko bonga ma déjà pona ba basket ya bana banda ko bonga pona ba PlayStation ya bana banda ko bonga pona ba cadeau basengi ya mwasi te bazo senga ya bana ngo na bana na yo moko bibwele ya yo moko na banzi toyokani mikolo ba fête yango yo mikolo ba fête yango ekomi déjà mois de décembre yango nzamba bateli biso kala te nzambe na mape na bolingo no tozo kende kota na mois de janvier. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalsa kumuna nzamba ni besheneni bana betu bons ba gros bisous. Merci beaucoup na bino nyoso to bo disposateur na bino pona hotala mama ile ya nitu to pe pona koyoka mama ile ya nitu. Bisous, bye bye.